Pasi na motema ndenge bozali komona wana mbasu elongwe na Kinshasa na Congo démocratique ekomi bongo na Afrique du Sud. Ndeko bwali komona wana babwakeli mbasu awa ezali bongo na Afrique du Sud epesi pasi ya kosakana te pona nini babwakeli mbasu kaka motema malamu akanaye kozwa ba Congolais bakende kosala esika wana kosala bayokeli jalousie babwakeli mbasu ndeko aleli. Ebanda kikaloka pota ya moke ya cigarette patumbio 3 semaines, un mois plus tard, comme il t'a là, mon nana. Mais pour la tinanine, na simbeli bango biloko na bango te na yibite na yebi bango te bango baza ko attaquer banani ya wala la te to comme pembe na ozo bango misoto a choose one et pas là et pas nzambe to za choose one et on va choose one baza toujours attaquer na yebi bango te na oka bango te na yebi te pour ntina nini basala ngabo yokana mungongo kauki maya komeleza te nazaka na nzela na vana se na bimondre clochard. Mokili oyo mawate osalisa mabe osalisa pete mabe tolobaka yango chaque fois esika tokutana libanda tozali biso nyonso bandeko po mama o asangisi biso ezali bongo ekolo Congo tozali biso ba africain mais tala makambo ali kosala muninga pona nini babwakilaki mbasu. Qu'est-ce qui s'est passé ke ndeko oyo azalaki mokonzi ya bandeko mosusu esika moko songolo bandaye kosala bazwi intention babwakela ye mbasu yango ewuti wapi? Est-ce que ba téléphoner yango à partir ya Congo démocratique to bali koteka mbasu wana awa en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui s'est passé? Yango toko développer kaka na émission ya lelo. Après son succès au stade de Gaborone à Botswana, après plusieurs rendez-vous manqués, la star africaine de la rumba congolaise, Koffi Olomide, live in Cape Town. Hello Cape Town, hope you're ready for this one. We'll be presenting to you right here in Cape Town, Waterfront, Cabo Beach, Koffi Olomide on the 11th and the 12th. Save the date. Get your dancing shoes on. I'll be there. Hope to see you there. Voici un grand rendez-vous de retrouvailles de toutes les communautés africaines. Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Afrique du Sud, Mozambique, Lesotho, Swaziland. Rendez-vous à ne pas manquer. Hello South Africa, Koffi is coming to Cape Town. The African king of rumba is coming home. Don't miss it. Buy your tickets now. See you there. Yaka na linga yo bongo simaliwa ya kuzuanga Radio collective ya fiston tout s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa momoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans tiko mata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike
olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme Oyo Radio Lokole masolo et pa yo apito kuta la kapo na kobetela yo masolo. Oyo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso bato ya Mangala, ozala na Kuala Lumpur, ozala na Kigali, ozala na Kampala, ozala na Sydney, ozala na Paris, na Bruxelles, na Venezuela, na États-Unis d'Amérique, na Istanbul, et pa papa Jean-Marie. Merci na confiance oboze ko pesa na émission oyo. Na senga rabino kaka eloko moko bandeko, soki okoti eloko liboso aimez na nos vidéos. Soki o met vidéo et puis o partager yango. Soki vous êtes déjà abonné, c'est bon. Soki vous êtes abonné te s'abonner mbala moko soki moni batindeli yo lien oyo ya Radio Lokole masolo pour awa bisto lingara soto beti lisolo esi comme na suka mutu osimba quelque chose ete ya yo obongwamna ya so tuzali ba pasteur te tuzali kaka ba pandisango journaliste d'investigation auto kenaka objectif na biso to transformer société na biso to ko babongo une communauté sainte. Oui, c'est vrai tali musala makasi kasi biso moko to koka yango te longo na bino ndeto koka yango to senga chaque fois ndeko to partager et puis to s'abonner soki ata bosungi biso na kokoma na se fiske ata na 10 000 abonnés et kosunga to ali ko sala musala makasi batu ba ali kosunga biso to sengi wino matondo. Merci Longonia. Kasi esengel na biso avant to betelo lisolo oyo to pesa ka Longonia lokumu na bat oba aliko sunga biso na bondi bongo na Afrika Ngele, Mada City, Cape Town, Teongandu leader, tika to fani saba leader mboka, Teongandu leader mbote na yo, merci na moni, Trésor Chikangu, homme sans complexe. Au combien Trésor Chikangu, l'homme sans complexe. Jean Clément Kendi, Liboka Pilipili, Sila Kasolote, Wumela, Shalako Mokonti Akapa, on est ensemble, Wanaba Oyangai. La Bossanité, Maman Nabiso, y a agence de fret, Family Legacy Group, import et export, Maman Mimi Ona, à Wiki, il y a Pasteur Pati, Maman Bokomi, c'est que très bien. Voilà, bande kotokobete la oli solo, oya pasi, li solo oyo ekolelisa yo. Bande ko ebele, surtout ba obasali na Europe, ba leki na étape oyo. Ba misusu, ba yoka yango kaka na masolo. Nanu ba mona yango te, nanu ba yoka yango te li solo ya mbasu. Mbasu ekomi réalité. Ezali bande ko ebele, ba zelaka yake na mikili ya poto, abima libande ya mboka, asalisaka pe famille. Tango akomi, babwaki le mbasu, bande ko ebele, bakufa na Kinshasa, na Brazzaville, to partout pona mbasu, pona nini likunia. Okomona likundi ya famille. Bande ko mususu mona atonga ndaku do atinda ka mbongo batonga ka ndaku jour esili tango ya Kinshasa to na Brazzaville to epai wapi
Pona ndako na ye babwakeli mbasu akufi ebele pe su babika bandeko bazala libanda bayebi makambo oyo bali koloba kasi to mesanaki soki moto akiti poza mbasu ifo akita bongo na Congo démocratique oyo ekomi mbasu emati avion bandeko mbasu emati avion eyekozwa moto tina Afrique du Sud pasi na motema tosengi na yo mutu wa cœur sensible kota la image o te ba image msusu mwa to la sawa ezate to kotinde yo na privé soko sengi biso tala likolo ya mwana mobali ndenge epoli ezo bimisa bankusu epesi pasi ngana kokite na leli mwana mobali congolais azoko lela pasi na motema souffrance epesi pasi ya kosakana te ndebo ali komona wana bomoni ekuta fani na mabele soki mukola fani na mabele ezopesa pasi ya kosakana te. Qu'est-ce qui s'est passé? Congolais o bomoni o ndebo somona wana tokolakisa bino longi na ete po ezali malamu te tokolakisa longi na ete mais yoka kaka liso na ye ce qui s'est passé. Ndeko oyo aya na Johannesburg kala na Afrique du Sud ndenge mutu nyonso abimaka libanda ya mboka akendaka koluka azwa chance ye mboka solo bato za ba chosen alexi ba o baponama baponami ba élu bana bilaka azwaki coopération moko ya kitoko na compagnie moko ya bien to kotanga kombote bokoka ye moko ko expliquer tanga bandi ko sala ye azali bongo ba o bazaka ba maître bato makasi ba lemabe nzambe asungiye azwi contrat moko ya kitoko abandi kosala abanaye kosala na l'étranger ba sud-africain ba camerounais ba ghanaiens ba zimbabwéens ba tuyamboka mususu ba Mozambique na ba indien mususu banaye kosala ba indien siko atali na ndenge ya mawa parce que congolais boyebi congolais ndenge azalaka congolais so akebisika ba congolais esika tomelaka mwa kopo abengaka président okomona pe biso na coutume na biso bomesa na culture soki ba commission président ndenge wana ekosenga yo okufisa mwa eloko akopesa bango mwa mulangi apesi bango mwa quelque chose kasi ndenge wana expliquer akanisi balobaka boye adage mo na français na lopoto si tu me donnes un poisson je mangerai mais si tu m'apprends à pêcher je n'aurai plus faim akanisi ke me ba congolais oyo bazali mwa ebele kuna nga sala karaba étranger ebele batu ya bikolo batu ya mboka mususu close batu ya mboka mususu mais pona nini te baninga bandeko na ngai moko na tia bango pe ba jour ata quelques-uns likanisi ya malamu ba continuer tango na contrat baswaki wana esengi ke babakisa 3 personnes ata libo na za presque na bikolo nyonso tout qu'est-ce que je dois faire na benga bandeko na nga ba congolais aponi quelques 2-3 congolais a côté si na bango na musala o ye moko azali chef bozolande ye moko ali chef basala ka pe musala très bien musala basala ka to pêche exemple soki bafutaka bango par exemple to tia yango na euro pour comprendre bafutaka par mutu peut-être 1500 euros bakofuta 1500 euros bafuti ye par mutu par garde ye akozwa sikoyo alongoli ba charge na ye ba teni ya ba uniforme kamne surtout ye ba futa 1500 yo koto azoko futa yo 800 ye mo ratikal na reste wana pona asokipe na compagnie kaka ndenge za la kana ndenge mabete asunga ba congolais eleka kipe bien asolaka bien na boss na bango principal kolo esika wana o apesaki bango contrat basolaka très bien na ndenge ki congolais bika bandeko na ngai confiance n'est pas chaque fois bandeko confiance n'exclut pas le contrôle pire ça la raté pirate abandi pe ko introduire ba congolais mususu wana na ndenge baseka o bandeko ba congolais boye donc basa bien po ba yebi na musala basala ka ba congolais ça ka courager congolais pe na sala ka musala malamu allez patron wana pe a mesani na ba congolais mususu wana mais ebike kolo contrat mokonza bango superviseur ezali ndeko oya zwimbasu abi papa fiston to sala kana biso musala bien un jour eko arrivé na kotika na bureau ya mokonzo kwa ye poso mokonza ngam na funga porte na escorter ye na jeu na kata bureau ya tofani to sola lokola ba master penda na kenda tipa mokonzi wana
jour moko aye singa na boss na kutu koyebisa yo fanda un peu wana oyebisaka ngai osali combien na temps na compagnie oyo abino asali plus de 5 ans ça osala musala kimalamu yo na bato na yo ba Zimbabwe ba Sud Africain ba Mozambique ba Niger ba Ghana bo ça bien na ba Indien na yo wana très bien félicitations mais banda wena bandeko na yo au printemps kinga bango moi j'ai pas compris bango kutu ne fallait que ba ça bien mais bandeko na yo na kamwe jour moko 3 congolais oyo yaki na bango ba kotelinga awa na bureau jour ngo ozalaka te ozalaki off ba solo nanga beto banima solo pas trop oh batuni ngai na futaka yo combien pour na garde moko oh na tuni bango pour na nini est-ce que mo cause na bino futaka bino te o ta futaka biso mais biso lingi susu to za la anda yete to lingi susu za simana yete to lingi to sala direct mana yo o futaka biso mbala moko soka to futaka biso montani ni wana mais ya pesa biso 800 euros par exemple après ça rabiso 800 euros 800 rente 800 euros et moi calculer pesi combien to tiens on a euro pour tout ça international ba tu vas comprendre o ya futa rabiso 800 euros mais on va futa rabino 800 euros on a ça va quand même non et ça permet de parce que yem ta mo cause bino boza na droite ya ko mona ngai boy sangai na kanse na ye to bana ko sala direct rabino wala za ndeko rabino yem ta zibinu na musa n'est pas boza malamu te na bengala bango na bureau na ngai wala mo continuer do superviseur Kolo compagnie montazo loba aso yebisai abi et ça boy ça va abi kolongola bango musala te mais salaka attention na bango ba ko ndeko na bino basa malamu te to ofana awala ba étranger mususu mais na yoka te ba ko sa ba plainte ba benga ba o sa mutu malamu osunga ka bango mais comment bandeko na moko ba o sa le kamboy yepa yoki azuka ba distance azo solo na on peut très bien et abi leki quelque temps bango moko bazui courage parce que bango ki patron siko comme qui est indifférent na bango ba kopia mbota ndimi ba yalet na bureau ba so non na za bizarre puis en chance était peut-être ils avaient compris que patron a eu déjà a funda ki bango papa fils to ko continuer et ça là qui quelque temps après bango moko misa ba fandi singai ba lobi na ngao mo cher ndenge zali wana to sala musala makasi yozo le clause na mbongo to yebite ba futa wa combien mais yo pesa kabiso 800 oe so pesa kabiso 800 euros bo seke yo zo kata ba 2000 euros ba 3000 euros o pesa kabiso 800 bo ndenge te biso lingi est contrat oyo e comme ya biso ba congolais to sangana ba to bikolo mususu ba ndokata ba mbongo ba biso o pesa kabiso mbongo na biso complet oh abina tuni mbongo na bino complet ndenge nini mbongo na bino complet ndenge nini te o pesa kabiso yo ranti yo so raté yo so rabité o la futa rabuni on la futa rabuni on a point barre ba yo kaniti moya ba ça la discussion exacte alors bina fandi boye eleki nango eleki quelque temps mbas o bozo mona on de ko ça dit deuxième fois yemo ka bete biso to leli abi deuxième fois abi ko le kangai après ba quelque temps na juste combien de temps na mona ka liko na nga bien te to ko la ka shimboki on dirait le moni ma bouton kaka netre la quanti boy pota eko donc mbasu ya liboso so kinga poto rapide mbasu ya liboso so kingai ba sunga kinga pa ba sad la nzambe pa ba musu ba sa kingai ba yesingai keno ezali bandeko na bino ba congolais nde ba sali yo ndengo wana pona musala pona makamba contrat boye kaka ndenge zalaka batunaki balobaki est-ce que lingi mbasu oyo ezonga esike wuta ya boya ki abila lingi ndengo wante abina vanda 5 mois na ndaku pendant que la sanga vanda 5 mois na ndaku na mbasu ya liboso wana bango bakenda pa patron ono moni mutu waza fene ya komi napti moya kutoza musate siko le alia to continuer kaka na ngai to continuer kaka na biso pardon patron bango tala abengi siko ngai abengi ye comme tapesi so bengi bas mais tala batno ba ye kutu boye abi patron ma camarade na moni niveau commune et ça pena bien te nga ça na difficulté ko tambola kutu bien être malade donc se faire soigner sala kaka na bango aibo promiate anytime yo malade na ko sila ko zonga kasi ngala ba do futa bango kaka monta oyo obanda ko futa bango 800 euros par exemple wana
abi Papa Fiston na longwa musala wana akendaka sute basunga ngai na bika na mbasu ya liboso na boya kozonga pona ba problème na tikela bango me mbongo o banaye koluka bazwana bazoka yango te tilelo bafuta bango mbongo na direct ngapi ba yofuta nga su ezate contre sila ki apona zaki malade tangu na yeko se rétablir bandeko soki nzambe te mawa mingi na boye kota musala kote wana na koma yeko sala musala mususu quelque part na compagnie moko ya ba sud africain siko bango kuna esika banda yeko sala baosala musala bien te ekomi na mwa orgueil ba rancune entre bango ba te division na ba Zimbabwe ba Nigeria ba Ghana na ba Indien doki moye te compagnie bana yesu ko kende malamu te patron ya bisi bango no ndenge zali awa ane na bino ya suko ya contrat ya ngoyo na moni bosala musala bien te tangu ndeko wana zalaka makambo zalaki boye te na kosala nyonso ndeko wana zonga Papa Fiston makamaloba o patron lobaki ke na kosala nyonso kende kona zonga ngamo ko uta intention ya kozonga ezalaki te na kosala musala kote mususu na fanda boye na mona kaka lokola moto ya cigarette na likolo musape kota musape munene na tali boye na kwanza boye une semaine après 2 semaines après ekoyi boye mbaso ezongi susu pasi siko ya liboso ezalaki na likolo ya gauche sikoyo esalami ngai na likolo ya droite na keisika basali sangaka pona koluka lobiko bayebisika kaka eza même bato wana bazongisa liyo maladi wana bazobanga patron na bino azongisela bango ko ape azongisa yino na musala na contrôle wana po yoso koyembala oyo okolongola bango ata mbongo wa mukiba soko bakozwa yango susu te bandeko tala niveau ya mutema mabe ndeko asungi bino bo banaye kobenga ye président azokoya asala na ba bikolo na ba ndibu na ba ndenge mususu batamboka mususu ba bino tika na kotsa ba frère na congolais ba sala na bango po to uta biso sote sika moko baluka quelque chose bango bazaki ba tokotele makala coin ko senga sopeka mais azoli ba apesi bango musala tala sika ba commissaire bandeko na mukili oto kosuka ndenge nini asenga Papa Fiston soki lo sambo te mawa ngai ndeko na ali awa mutembe osala nga pasi te pona susi mais ezoko soit pota tellement pasi leki makasi ezo matati na mutema difficulté ezali pa ndeko abi mbongo nyonso silinga na kisi nazana difficulté nde omona ngai awa ata kofuta sundaku na ko kofuta ndaku te ti omoninga na bengio na radio lokole ndaka yo osunga ngai komiselanga message oyo papa ndeko bino ba diaspora nyonso tu esiko na biso bandeko oyo abela mbasu o babakela mbasu ayebi souffrance ya mbasu tala ndeko ona Afrique ali kolela na yebi ke batu ya muteya malamu bazali papa kabola émission oyo kobomba yango te ayebi singa sala kala bandeko na Canada to lagisi elongi na ete me bandeko oba na Canada so ba moni forme ya ndeko na bango bakoyeba bandeko basungaki ye mwa muke bakangeli ye telefone ba changer numéro ya telefone bakoki lisusu te pasi ya kosakana te mais bandeko wana alobi akodévoiler bango soki akomi bien bokomona kaka mbaso kozongela bango bosunga ndeko oyo nayebi ki bato ya mutema malamu bazalaka bandeko ba prêtre o bazwa mwa mosolo mbongo na biso tozwa ba communauté congolaise nyonso dans le monde entier esika bozali tala musala ya kosala yango moi 1 euro moi 2 euros moi 10 moi 100 francs 100 combien 100 reines botala ndeko ya osufui bokoka ye moko kopesa numéro na ye soki obengi ye numéro na ye lekite azotika phone peut-être na charge ba de stage na fille du sud awa obengi biso na radio lokole to kokomisa epa ya ndeko ya pitoko ketoro wano ndeko boye mutapeshi eloko boye to sunga ndeko oye pesi pasi landa no yembo lenga zo expliquer okolela na yeba cœur sensible botala te ba partir ma beto longo ni pona e bebisa bino mutema te landa voilà to moni ndeko azali awa ndeko na biso congolais awa to in Afrique ngena Johannesburg to moni to kaka mbasu na sango mbasu na Afrique du Sud papa mbote na yo yebisa biso o ezali maladi nto moni yo na habite ba benga mbasu na habite benga mbasu siko mbasu bayeba mutakwake na bakelo mbasu bakoyeba na kombo yawe so mosalesi bakoyeba
siko bayebisi yo nani qu'est-ce qui fait au salaka nini tu ne travailles pas au salaka qu'est-ce qu'il y a embandaki ndenge nini ça passe quoi expliquer dans un passe na motema ça passe makasi na betango ezate na betango ezate ça passe ça fait du mal la passe dans la motema quoi na bete ezate non yebisa biso quand même plutôt yeba ebandaki ndenge nini ebandaki kaloka pota ya moke ya cigarette batumbio et 3 semaines un mois plus tard comme itala monene mais mpo na ntina nini nasembeli bango biloko na bango te nayibi te nayebi bango te bango baza koatakenga banani ya walala te tokomi pembeni ozwa bango siko bato baosalisa yo bayebisi yo banani baza na physionomie nini oyo basungi yo boye oyo bazosunganga basalela nzambe basalela nzambe bayebi tokomona bango est-ce que oke nango na ndenge ya coutume ya biso traditionnel te bon oyo naomona miracle eza ya nzambe nayebi traditionnel ya Congo te parce que nga nkoli libanda nayebi ya traditionnel wana te ya Congo nayebi yango kutu te nalandi yango maka nzambe namoni ja preuve ke eosimba nakomona yawe inshallah. Est-ce que osala ma problème na batu na musala obandaki kosala wapi qu'est-ce que tu fais bandaki ndenge na musala osala ba problème na ba congolais mususu to batamboka oyo makamso toyebi te nde babulele yo toyebi yango te biso to acuza nwana epai ala epai nzambe toza acuza nwana yango bacuza nwana baza toujours atake nayebi bango te naoka bango te nayebi te mpo na ntina nini basalanga boye yoka na mongongo ekauki maya komeleza te nazalaka na nzela navanda na se na bimondre clochard ngamna misala na nga minene misala mosusu babetaka te yango wana batongo baolandalanda biso yango tobetaka kombo ya misala tosala na biso te toza na biso kaka simple batu ma tosalaka so nzambe apesi eza ndenge wana ndenge elobami wana nde mpe toyoki me nayebi te banani yango kongolango nani onga na ye tobebana na ye mpo na ntina nini banakia na banakia tobebana nayebi te nani eza mpasi so nga na ndeko na nga tobebi boki likando yango eza ya wapi eza mpasi likando tobebana ata todevelopaka nde topona tobongisa bien est-ce que sika boye soki mutu alingi asunga aya secours na yo bakozwa yo ndenge nini oza na contact ya kopesa to basala ndenge nini baleka na radio lokole ok 083 493 45 62 on eza contact na ngai tiango na tia code d'Afrique du Sud ya faut la code d'Afrique du Sud plus 27 83 493 45 62 ya numéro na ngai. Voilà, bato babenga yo sika boye bato bazolanda yo na radio lokoye na monde entier ba congolais communauté na biso na monde entier na France na Belgique na États-Unis na Canada bato nyonso na Congo lobi na bangoni. Bon yakolo beza te yakolo beza nde help, that's all I want, help parce que navandi loko ya clochard navandi loko ya clochard vana se banini nazokonza lokolo wana bon naza na espoir que yawe akosilisa ngo mais situation eza kitoko te
ya kitoko te na mboka wana so ya kitoko te ibaka oza mabe de parler makambo tu donc eza mabe ya mabe sikoyo adresse fixe ezali te to bakozwa ndenge soki bakozwa wapi non the number that I send wana eza adresse na ngai wana eza place ozwa ngai na 4 coins cardinaux ya monde ozwa ngai na numero wana parce que adresse fixe olongwa wapi mpona okoma wapi parce que awa eza na Afrique du Sud so eza bakoko so boye baotya lipaput voilà bandeko bomoni bino ndenge moko bomoni ndenge ndeko azokolela explique nyonso tu wana pota wana degré ezali toyokaka ambaso yango na sango moye totya yango na tv awa ezali te topusi na mosika mpona bomona kaka moye mpe ya kolakisa elongo ya ndeko ezali te bobenga ye numero na ye yango wana bosunga soki obengi eleki te insiste benga biso na radio lokole soki mwa eloko ezali tokokomisa yango epai ya ndeko nzambe akopambola yo surtout bino bato oyo boleka na etape ya mbaso boyebi difficulté wana bana mingi ya Europe ya Canada États-Unis ya Afrique du Sud ya Angola bokenda Congo babwakela bino mbaso boyebi ndenge esalaka la Kinshasa tala sika mbaso eju avion ebandi komata avion eyati na bikolo lelo ozwi ndeko na Afrique du Sud lobi okoka wa ndeko mo na France ndeko biko na ndeko na Belgique na Suède na Danemark na Hollande na États-Unis na Nouvelle-Zélande tosunga ndeko tant soit pe moi oza nango ata 10 euros ata 20 euros ndeko aza na difficulté biso na radio lokole tozalaka système soki liboko ya mbala epesi ya mwasi ekoki koyeba te topesaki mwa quelque chose tokomaki wana tosungi ndeko e toboyi asala nango commentaire bino moko so bozwi na telefone bokotuna ye radio lokole tv asalaki nini mpo na bino na mwa moke oyo tozwaka tokamboli na ndeko mwa bakisi mwa biloko ya moke ya kolia ndeko ya zwaki tokoko bango na télévision te mpo eza na importance te me yo mpe ndeko sunga soki bokomisi koto oyo benga ye mbala moko ye bosolo na ye soki ozwi te okokoleka mpa na biso ekokomela ndeko epesi pasi ya kosakana te baprete bozali wapi bato bazwa mo mosolo ata ozwa mosolo te okozwa mbongo okende kotika epai ya bapaster oyo bazali kosala makambo ezali kosepelisa bato te mpo tokomona tokotalisa bino video oyo pasteur moko ebimi na Johannesburg sika ya makambo ayei kosala ya mabe on va vous le montrer mais toye na likambo oyo ya SOS ya ndeko aza na problème bosunga ndeko oyo epesi pasi. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo, Mama Charlotte Kaputu, habilleur officiel ya bana bino. Merci na coordinatrice ya chaîne Oyo, Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Tokutani prochainement na numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. To partager mission de to partager makambo ya bepesi pasi. Mbaso e mati avion et comme en Afrique du Sud. Et comme avion que ne en France. Et comme avion que na Bruxelles. Na Allemagne. To sunga eri yangoyo. O kengelinga na kengeliyo. Lelo zwindeko. Lobi yobite lobi no za ndenge nini. E pesi pasi. Na bino ba loteka ka bambasu yango. Tango bosala ka batu mabe boyoka ndenge nini. Bino bato bosala ka batu mabe boyoka ka ndenge nini. Pasi ya kosakana te. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte
en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.